Milelo bilala lala pona nini koluka via kindumba mibali ya poto oza na mwasi na otine na Afrique na bana 12 oye kokuta mwasi moko elongi kwa makata ya tata na ye okomi koboya mwasi no ya ndako koke kolinga kandumba moko boye ya salite po mwasi ya mobali mama ya bana ne ya so botale bondi maintenant otela bino pe photo na ye so na su telefone mibali mwasi kitoko moko ya gifti aza mwasi kitoko ya santache pembe kitoko oye batiso aboti bana 12 na mobali oyo nono akomi koonga mwa mobali oyo mbongo donc soki ake kosomba bakisi pa mwasi ya mobali oyo akomi koya bakomi kopesa na basini ekomi ke etika na ke kotika na mutuka akomi komema nono koki kotika ye na mutuka nde bisika bakomi kolingana nono akomi koyiba bato bambongo ya bakisi ya lokuta po aonga ka Didier oyo mobali oko kesu mwasi ne na ndako koyoke ekomi pasi mobali akomi kofinga mwasi ne na ndako basi apoto mutema eumelaka na kosuwa te mwasi asiporte tala kaka mwaso babotane bana bakangaki mobali na Afrique yazaki na prison ba viola ye na lisoko ba tobola ye lisoko na prison koto avaba ya na poto yaya keso yeisa mobali poto ya ngonga na zolo belabino mais mwasi ne ya ndako ya bana 12 na yaya supporta mwa mobali ole ba violer na prison ya Afrique koto yo avaba ya poto asupporta mobali na humiliation wana ba yene lelo poto mais mobali oyo eloko asalaki mwasi wana yaya pona nono aningisaki couple wana na kisi na ya lokuta wana aningisa couple ya mobali akomi kofinga mwasi ne na réseau sociaux ya baswahili somo na koyela bino na ba video ya mobali oloko atofinga mama ya bana ne pona nono nono akomi kofinga bisika bandaki koki kosomba mafuta na bisika bandaki koki kosomba ba robe ya ba Tanzania wana akomi mbanda ya mwa mobali oyo mama oyo mwasi na ye gift akomi kolela na TikTok biso nyonso tokota rando ya mwa mobali pona mwasi na ye kofinga ye mutakala mwasi nde nini akomaki kofinga na bana oyo abotaki azobenga bana bapuku na leki ya mobali oyo ya mwasi komone nani Bintu aza pe na TikTok ya baswahili awa azaka na États-Unis oh nzambe na nga telefone nozo pe po bato ba congolais fona na lakisa bango ba prévu leki ya mobali na ye oyo komone Bintu azaka na États-Unis koto leki ya mobali oyo akomi kofinga bana ndeko na ye pona mbongo ya nono donc nono bandaka koyiba bato na réseaux sociaux bambongo akisa lokuta azonga demaine na États-Unis azotinda mbongo na États-Unis po balinga ye po nono alingaka mibali balinga kete yenda alingaka mibali pona koonga mibali mbongo ya bana na bambongo akiso ayibaka bato na réseaux sociaux yaya demai ya mama ya bana ya tonto oyo akomi kofinga bana na ye bana ya puku wana bima na bana na tosundolio tokobota na nono bakomi kofinga mama ya bana na eloko na sepela na ye basomba na mobali o ndako meyenda ganya ndako wana akimi bana pona fi moko ndaka koyawa mwasi na ye aganya ndako aza ti lelo na bana na ye wana 12 mais mobali lelo akomi bilala lala na Australie akomi muto kolangwa mobali oyo abandaka kolinganga chupete oyo video tozo surani na video yaya nakoyela bino matière ya nono bo comprendre qui est nono nakoyela bino matière ya nono po bo comprendre qui est nono bino bakinois mobali abandaka kolinganga pe ba enregistrement ya mobali nzambe na lola ba enregistrement ya nono azofinganga na bazana mobali ne mobali atindelanga na azanango ule chupete ule sita mupendaka ule chupete la yaya
wa mobali otoso po mobali kwiti aza mobali moko alangwa kama sanga azangi kozala donc akomaki bolole le mwasi ne aboyaki ye nono ango pe amoni ke ye pe ayeko nono ayeko pesa ye bambongo basala business ayeko kosa nono ki bazotonga ndako na Burundi asombi lopango nono ayeko pesa bambongo ayeko pesa bambongo mobali le auti Burundi a 2024 awa 2023 oui 2023 ke Burundi akende na mbongo ya nono kobala mwasi mususu na koela pe bino mwasi mobali oyo akendaki kobali na Burundi na mbongo ya nono nde bisika o bango na nono bayaki koboya na bisika bomona ki nono amataki envio akendaki mobali oyo lega moni mobali akendaki kobala na mbongo oyo aongaki ye mobali akendaki kotonga ngo ndako na Burundi na ndako na ya Burundi na kotiela bino oh nono aongaki mobali oyo pona kokimise na mama ya bana na ye nzoka mobali azwa mbongo aki kobala mwasi mususu ya paka lisusu na Burundi yango bino basi ya poto bozala mayele na kolinga bajigolo tika mobali akabelo mbongo yo mama kokabela mobali mbongo te ata azosala bolingo ndenge nini po mbongo na yo wana ozopesa lobe akokende kopasa ngo pa mbanda lobe akokende kofinga yo kuna tala mwasi moko azolinganga ya ndumba azokabela nga mbongo na lingi kotete yo lia mbongo ngo nde bisika eloko mobali asala nono meti lelo mwasi na ye azwa mobali mususu auti kobota kuta botaki na début ya 2025 mwasi na ndako auti kobota mobali mususu mobali yango pe azwa ye na TikTok na periode ya barando na biso ya Swahili azwa mobali moko ya Londres na TikTok basali bolingo ti bakomi ndako moko baboti pe mwana mwasi wana na bana 12 mobali azwa charge ne tout yaya ko forcer libala o mobali azo peso respecter eza na balibala muso bozo forcer na poto a botala ka mawa ya bana yaya botala mawa ya bana te ta muso bisiko nzambe azoti o avancer yo zo freiner kaka na pozo tala ka mobali na zo freiner kaka na pozo tala ka mobali na bakosekanga yaya bakoseko lelo melobi nzambe abongiselo nzela nde nzambe abongisela gift wana nzela ex ya mwa mobali oyo akoma kimia se bomoni na santé ya kala na santé aza lelo aza ire makasi na mobali wana bale mundele te me africain me a honoré bana mobali onyoso 12 bano bamona katata na ete gouvernement tie musika na bana parce que afinga bana façon moko na réseaux sociaux likolo nono afinga bana oye moko abota bande konanga c'est ça les nono. Donc, na koyela bino matière nono. Bino il faut comprendre qui est nono. Na bimisi o parce que na kata live na baki no kata 10h juste. Na otela bino ex ya nono o ba oti kobota nono. Mwana oyo nono azana ye oyo o azokosa kosabino. Na otela bino tata ya mwana wana azana Australie. Tozaka na barando na biso ba Swahili kotoyo. Tozaka na barando somo le nono aki abimi Kishasa ake kobeta magoda. Abimaki deja na zemi ya tata onangi kotiela bino na esiko mobali ya nono abimi na zemi deja na Australie le mobali akitaki kobota azui mobali wana babeti magoda azui zemi akimi Kishasa po akokosa ke abimi na mobali moko ya Kishasa abandaka ko poster mobali moko ya mandefu boya ya kitoko boya mbinga boya zakala ba TikTok ya abandaki ko yiba ba video na TikTok azokosa biye mobali na ye nzoka papa ya mwana na kolo zemi azakande na Australie le azongi Australie ayeko bota ba vérité toyebi yango kote pa ba Swahili tata mwana ngo bozena chela bino tata ya mwana ono aza na siko tapoter les live nini na changer photo de simbesote tapote bomoni tata ya mwana wana tata ya mwana nono azane siko nde yoyo ndenge nini nono alingaki tata oyo aza mutu moko boya za na Australie alingaka basi pona mutakala azana mutakala munene apibliaka ba mitakala na ye asalaka ba video mutakala na likola bilamba nde mobali o nono azana Australie ayaki kolinge oya botisi mwana nono azana ye sikoyo
nono akendaka kobeta ne magoda mpona koanvie mutakala ne na réseaux sociaux mpo azalaka na mwasi ya mundele mundele ne mpe akomprena je oyo mobali ne asalaka mpo amoni yango nde esala bango na vie na Australie. Nono akendaka kobeta magoda na tata oyo kombone ezalaki nani kombone nani commentaire ezolakisa te mbe monaki bato na commentaire bayenga bakoma mpe kombo ya mobali oyo mpo bokomprendre ke nga nangi na ye na matière ya nono bokomprendre ki ye nono nde ake kobota na tata oyo ayebisa nono ke bakosela garçon oyo nauti kobimisa ye awa na miniature ke bakosaka ezemi ane eza ya ye mpo mwasi ne ya ndako aboya ye te ya mundele eza leloko ya secret. Mukolo nono abimisaki na live na biso ya baswahili koto nde mukolo tata oyo pe asundola nono na mwana naza na ba video nyonso nakoswana ya periode ya makambo na zoloba telefone kaka yaya nakotiela bino nyonso avec S parce que ngana bino nyonso avec S parce que ngana lingaka na lobe bino leve solo po bo comprendre nono oyo bozo benge patriote aza ne patriote aza fille oyo ya moyibi a escrokaka bato na TikTok na bambongo akisa lokuta akosa bato asisa bakisa lokukuma akosa bato na kisa suli akosa bato na kisa kokanga mobali na yemo mobali moko akanga ite ngana ngina lakisa bino ka bo comprendre moko na sisa kotia bino ba video na ba audio ya kimoyibi ono ayibaka bato na bakisa lokuta ya kimoyibi oyo akosaka bino na makambo ya kamera yaki kokosa bino nzoki ezaki mango convocation ya kamera ezaki convocation ya ndako o batumba ye na mwana na ye avakende na ndako azosala vantare o gouvernement ya misaki ye o gouvernement etiele biloko ya ndako bozomona nono aza nango wana mpo ndako ne ezika bango moko batumba ndako na ye po bazwa biloko baza nango sika lokwa biso toza na poto otuti mutuka na yo po assurance peso ya sika bozomona mukolo tata oyo nono abimisaki verité ki tata mwana nde ye po nono alingaka kosa tata ya mwana oyo ye nani oyo garçon moko ya muswahili azalaka na Goma boy Miss Champagne le nono akendaki kisasa akosi alobi ake Goma bake kokuta na Miss Champagne na Miss Champagne esimba te ba live era pe nakola bazoko ba live era pe nakola bazoko mimba ya Miss Champagne zemi oza ya Miss Champagne garçon aza ba Goma na ba Burundi kuna ayembaka pe azaka kwa fali boy akataka luketu makasi boy nono alingaka kosele zemi ane esimba te garçon aboya kutu komona ye yango akendaka kobamba tata oyo ndekolo zemi ndezaka ya tata opo tata oyo basolola bakosa zemi le tata oyo aye koyoka nono abimisi verité asundola nono na mwana yango nono ye moko akipaka mwana na ye bomona nono wana te lokwa moto ya malonga nono afiba makata tata na ye nono moto akomisa mama ne moto ya liboma mama ya nono akufa te mama ya nono azaka na bomoi me aza nde liboma nono mutakalo bomonaka makonze mati lokwa matembele bakoteka ngo na Bruxelles ato kolengela biso bato ya poto tozoka matembele na pasi ezaka libolo ya nono nakoyela pe bino ba video ya libolo wana mokolo tozaka na rando epa baswahili le nono azolela na bamama mosusu ezaka libolo kaka ya nono te bazaka bamama baswahili ebele topiblia bango periode ya rando nakoyela bino le bazosambisa nyonso soki nazwi te nakoyela bino vraiment vérité ya nono po Karine elela Karine oyo mwasi elela oyo azomona nono lokwa moto malonga afinga ndeko ne congolaise Chantal Bola bato mosusu bakino bazo manipuler nono kofingisaka kamera kofingisaka bakonzi ya mboka kofingisaka bandeko na bango congolais na moto moko ya zoba ngana lingi na fungola bino miso nangi na fungola bino miso ngana kati wana to mona nita mosusu lobi j'espère